Mbote na bino bandeko balandi ya émission na biso makambo mabe ya mokili. Solo lelo lisusu esengo pe sai etondi na motema ya kokuta na bino na rendez-vous na biso oyo mbala na mbala tolukaka kotalisa bino mabe oyo eza na komuleka na kati na mokili. Kosimba ba sujet oyo tango mususu bino botiraka nango attention te. Tango mususu makambo mususu bino bomona ngo lokola wana makambo mike mike. Mais yango ndezo ya koboma biso makasi na niveau ya munene. Yango ndezo nuire makasi na société na biso. Eza lokola na ndaku na yo ozozela soki liwa yo kotela bino na ndaku ndio moni ke boza na danger ya liwa. Ozozela soki nyoka kote bino na ndaku ndio moni ke boza na danger ya liwa. Ozozela soki criminel ba ye ba kote bino na ndaku ndio moni ke boza na danger ya liwa. Mozo négliger ba scorpion, ba puku, ba pc, ba nzinzi, ba ngungi. Wana ba nyama mike mike. Nzoka bango ba koki kutu ko nuire makasi pe na ndaku na yo koleka. Il faut que tu aies désinfectant chaque fois que tu as bopeto na ndaku po ezala malamu. Eza loko l'émission oyo. Bino boko tala mamakamba minene kuna yango nde boye wana mabe to dénonce ngo. Mais makambo mususu bo mona oneti mike mike mais yango eza kuya ko boma biso makasi na kati ya société na biso. Solo na mukolo ya lelo toye lisu na sujet mususu. Lelo toye na likambo oyo babengi encouragement. Ko encourager mutu so kazo sala musala moko boye. Mutu nyoso na kanisi so kazo sala likambo, surtout so kazo sala likambo na malamu na mutema moko. Asepela kape ba encourager ye. Asepela kape ba féliciter ye, ba ndima ye. C'est bien fait. En tout cas, ça li musala kitoko. En tout cas, yo pe nous a meilleur et motivaka lisusu mutu makasi. Pe batu misusu et pe saka bango lisusu posa ya kokota na kati ya musala wana mutu azali kosala. Kozong c'est la mutu mérite na ye. Par rapport ya musala oyo azali kosala. Yango loko oyo toye kolobela. Mais lelo na mboka na biso distraction ekoti mingi. Or toza pays oyo par rapport ya ba réalité oyo biso toza na yango oyo toza ko vivre mikolo nyonso tokokaki te kozala na état ya distraction wana. Il fallait tous à la plus na état ya conscience, plus na état ya raisonnement. Mais biso distraction ezali mingi que tant ya raisonnement. Soki tembe toza na ba chaîne ya télévision et surtout le loto komi na TNT. Na minute oka ozolanda émission oyo biso bandeko oyo tozali na Kinshasa pelisa télévision na yo banda ko zappé. Sur 100% ya ba chaîne okokuta 98% ya chaîne eza na distraction. So kuti film te, okuta musique. So kuti musique te, okuta théâtre. So kuti théâtre te, okuti catch américain. To soit okuti ba match ya ba mindele ba Barcelone na ba nini. Et ainsi de suite. Ba chaîne okuta information ba documentaire ya malonga, ba enseignement ya malonga, eza penza te. Et plus grave, soye okuta na biloko wana, oko zappe place o bato ba okeno telemela, sala sondage na ba mapangu na ba telemela. Ba programme ya muziki, ba telemela programme ya théâtre, ba telemela ba film. Mais nini ememi batu na makambo wana. Et lelo na ba jeune, na jeunesse okokuta likambo wana makasi so kuti groupe ya ba jeune etelemi okokuta te baza ko réfléchir pona mamba mboka okokuta débat pour ba comparer ba musicien mibale okokuta débat pour ba comparer ba comédien okokuta débat pour ba commenter ba comparer ba joueur ato matina ba bis okokuta ka ba makambo wana. Mais pona nini tokei plus na côté wana pona nini tovandeli plus
na bisika wana po yango nde toza kotombola makasi na bamboka na biso. Yango nde toza komatisa, yango nde toza komonana makambo ya lokumu, yango nde toza komonana makambo ya kosala, yango nde même l'état ebimisaka ba millions, même bato basana ba mbongo babimisaka ba millions pona ba soutenir ballet, pona ba soutenir théâtre, pona ba soutenir musique. Eza nango mabete bandeko nango bazana ba domaine wana bo tenir nga rigueur te, mais vérité sa vérité to koloba eza mabete mais a priorité pe te. Makambo mususu akosala ya makasi ezali par rapport ya bapasi oyo même bino moko lisusu bato ya domaine wana basoutenaka bomilelaka na bavi na bino côté mususu. Donc biso ce que tozali pona intérêt général ya momoni ke tokotelemela ba makambo wana. Lelo eza facile ba million ebima pona bale. Autant sous bale wana en retour to bénéficier na on est l'autre côté à part ba makelele ba déception ba tu ba bundi ba zoki et ça li so ndenge nini mais ba million zo bima chaque jour. Oh ce ba million on est qui orienté na ba secteur misusu et na que zo ngisa ba résultat bien. Lelo yo ba million zo bima pona ma musique. Mais au temps mususu ezoke na ko bebisa éducation ya ba couche sociale nyonso ke ba million wana soki kenene na ona makambo boye engeza la ndenge mususu. Lelo oyo ba million so bima na mamba ba théâtre oyo soki kenene na ona makambo mususu elinga epeza la kaka malamu to mona ngo po aweza émission ya ko dénoncer. Lelo oyo ko mona joueur musicien, comédien, a un problème moroboy o ezoluka ko senga aide, to assistance moko matériel ya finance o komona nanu eba tu bako betela ngo sete makasi e mutu ana kozwa assistance omoni basalaka pona mboka baza ko éduquer masse mais éducation nini to vanda na TV to tala ba œuvre o bango bazo produire jour et nuit éducation nini. Mais okomona bato pe bazana ba moyen bako kende plus ko aider batuana mais joa mutu mususu to joa ta médecin moko boye chirurgien moko boye à quoi il y passe. Or, il y a la médiatiser, babo manjo, tu peux pas aider chirurgien. Soit ceux qui mécaniciens, soit ceux qui moutumont. Oh, il peut bazali na kati ya domaine ya vie ya batu, bazo shunga batu kutu makasi mikolonios. Ata professeur moroboye, ya université, akufe la to, akufi to nini. Au mona ki batu wana abake ko kabola mawa po to bungisi mutu munene to bungisi un grand cerveau wana te zo batu oyo bazo pesa ba makambu ba domaine ezali belé oyo zo sala makambu minene mikolonio so na mboka na biso wana assistance na financement ozala te tozana ba génie belé o bazo meka ko sala ba biloko ndenge na ndenge ba ko laksa na TV a salé loko boy, a créé télécommande boy, a créé nini boy. A besoin encouragement te, a besoin félicitations te. Tam sous ministre ya domaine o ya salé loko ana, ba ko yamba ete ko audience te. Moko mona kutu ministre, soki ba gouverneur so banani, o tam sous makambo na ba on soupe etel na ngoma makambo musique te. Makambo ya théâtre pété. Mais bako yamba batu wana no ner ba yo ka ba doléance na bango keta mususu association mo ya betibien soki luke kutana na ye omona zo kima bango mais association ba comédien ayambi bango mbango mususu ba bengisi na conférence scientifique étant que bango ba dirigeant parce que ba scientifique ata ba créer ba su ba idée ya malamu
bato bako propulser yango ezali l'état, bato bako tia yango en exécution ezali l'état. Mais babengisi gouverneur, babengisi ministre songolo, babengisi bourgmestre aya na conférence aya koyoka ba résolution akoyate. Mais babengisi na concert pour que le bing na mukongo ntaba akembangu yoka dance akembangu ba obwaka ye omoni autorité abo bina ko dekula luketu olobi somo. Mais a rejeté invitation à conférence. Toujours kende wapi, toujours encourager jeunesse na nini. Allez, tant que jeunesse a mona, même les autres toujours ba sponsor bako simba kaka domaine oyo ya distraction pour on eza distraction. Or mutu distraction na travail oyo yaka liboso eza travail. Mutu ko banana travail soka sali travail na yende ngol ba le travail bien fait makambo simbi kuna nde mutu nyonso ko pesa ye makoki oyo esengeli. Lokola za mutu après accueillir na distraction et après distraction accueillir na repos. Mais ya bisoté le travail est à privilégié, mais distraction est à privilégié. Pour nani bon. Okoyoka awa, obekol, ezana ba bante, bazola kisa, boye, côté boye bat bazo kufa, et là boye sala boye, bato ba mbongo ba komona na te. Mais likambu moko ya ba comédien ezala, likambu moko ya ba musicien ezala, likambu moko ya ba joueur ezala. On mona mobilisation ya ba millions. Wana côté wana raison ezala raté. Wana côté wana ezate mbongo ezate. Wana côté wana financement ezate. Domaine ya distraction. Yango jeune nyoso akomi na posa akende na tendance wana soit azala acteur, soit à soutenir yango. Lelo yo oka batu te na idée o ata ba microcrédit pona batu bilanga toko pesa bango biloko mike mike oyo kosunga bango bilanga na ekende bien oyo ezoliesa batu Kishasa o mikolo nyonso ezoliesa batu na ba mboka ebele ya kati ya République ya Congo wana te. Mais financement pour les musiciens, pour les joueurs, pour les comédiens. Msusu avion mobimba pena bobu ba comédien ba kenemboka boye ba beta tour. Mais tozana ba étudiant, tozana ba tunenge na ndenge oh pe ba koyiko kende na mboka boye ba kende ba sala stage moko boye. Tozana ba technicien awa ba kende ko visiter tel laboratoire ba kende ko sala loko boye wana o sala mate. Et awa toujours comme à la fin de l'année tokomona ba makambo ba remerciement au salama, tokomona makambo ya ba Oscar ko salama, tokomona ba kopesa ba trophée, tokomona ba kopesa ba médaille, tokomona ba kopesa ba brevet, ba mérite ya ndenge na ndenge. Pourquoi ba mérite wana simba kapenza ba scientifique te? Okoka ka ba ko organiser ngo ya batu ya théâtre, okomona ba ko organiser ngo ya batu ya musique. Donc tozaka mboka ya mabina na koseka. Boza penda sur mboka oyo batu mito esalaka bazate, batu mayele bazate. Pourquoi pas encourager ba technicien? Parce que technicien ne mutu asimbi mboka. O maçon aza technicien, o nani technicien, chauffeur aza technicien, caméraman aza technicien. Mais jamais beaucoup encourager bango. Jamais beaucoup primer bango. Autour yo ba primer ceux qui meilleur docteur Moroboye a reçu ba opération belé na année oyo wana te. Kaka musicien o ayemba ki bêtise mingi a kotisi bondumba ebele a bebisi mitu ya jeunesse ebele ye wana azi trophée ya nini ba pesi ceux qui nini ba sombele susu jeep to juste na bande ko na biso bato yo susu to zalaka na média, que ça soit média
oya kati, que ce soit média ya libanda à travers ba internet banini makambo mususu kosala mana mboka eza ya mutuya il faut to vulgariser information wana to ko vulgariser yango te to ko lobela yango te to ko sala promotion te mais soki eza buzoba ya ba musicien na ba comédien wana to ko jouer lango temps ya ko lobela ya ko publier ya ko partager voire même ya ko kende ko luka batu ko sala ba émission moko spécial ti ko luka na ba autorité ko luka na ba sage ya mboka. Mais pour ba lobela likambo ya ba musicien pour ba lobela likambo ya tina te mais makambo ebele ya tina moi to lobela ngote net le jour régner likambo so ya polémique so ya innocent na ba Fali ya innocent na ba Bill Clinton tout le monde a sensibilisé ya ko lukela ngo information ko boma nzoto ko panzelo ko wana. Mais makambo musu ya tina oyo batu bakoyi koloba oyo ba information musu se koyi ko bima po ikende pa batu wana ba kolobela te wana ba ko sensibiliser yango batu te tozana jeune médecin oyo ba bomaki na Kivu pona makambo ya malaria oyo azale ko luka solution malaria zo boma combien de Congolais par jour na makambo ya plante ya Artenacia mutu alobeli te mutu agangi te eloko moko te mais soki ezalaki likambo ya musicien moko songolo ata musicien asali buzoba na ye soki asente kuna so asali nini yoka ba titre musicien asali ezongisi boye ka makambo ya tina te kaka makambo ya buzoba nde wana tokomatisa ngo makasi makamso zo mona keza na ngope mutu ya te bato babomela ngo banzoto na ba ONG babomela ngo banzoto mais histoire ya médecin wana eleki kaka boye un jeune médecin abattu liboso ya famille na ye po bande ko luka solution oyo ya solution ya mboka mobimba oyo za solution pona mboka na biso ka teme pona Afrique mobimba. Oh, tozo souffrir na likambo ya malaria butu moi bozo luka ko kangela ngo bandoki bana bazo kufa ba mama bazo kufa ba tata bazo kufa ezaka pasi pe mawa basali biso si na niveau ya régie to si to déborder na temps na biso mais choix ezate esengeli ka toloba tokostala ba démarche tokosala na mikoleko ya po émission oyo ba minute ekoma lisusu mois ebele mais esala ka passe to yeba na ko encourager misala oyo pe ezali ya malamu oyo réellement ekomatisa pe mboka na biso au lieu ya ko encourager kaka distraction parce que mboka na biso na moment oyo tozana na moment de distraction te tozana na moment ya travail tozana na moment ya travail et non ya distraction totika la malamu kimia ya nzambe zala na bino nde tokutani na mbala ezali koya matondo mingi.